phénomène basali ya nzambe, phénomène batindami ya nzambe. Église catholique, oh l'église à mon nene na kati ya religion chrétienne, oh ezali maman na kati ya religion chrétienne, oh ezali misisa na kati ya religion chrétienne. Lelo ba prêtre et belen de kondombele ndenge tozo so la boye baza na ba dossier judiciaire ba misusu déjà ba baneda ko samba ba misusu Vatican zo linga peser mais zo simbate ba gouvernement ba mboka na tellement ba plainte belé sur ba prêtre ba se décider faut ba sambisa bango lobi uti ko leka tina ndako wa musala ya pape phénomène pédophilie régné qui makasi pape sengaki alongola ba misusu acha ba misusu mon pépé tout le monde a complice mingi l'église catholique mais lelo ne zo sonna de kondombele botale phénomène bolumbu ya basali ya nzambe na mboka Congo tokoba notanga bakombo na bango ata et comme na succès moto sur na téléphone na ye azana mutakala ya ba pasteur azana mutakala ya basango azana mutakala ya ba imam tozo kende wapi ndi kondombele botale fin du monde oyo ba lakaka biso na bible yango tozo mona to ndenge nini poto ba lobaki fin du monde ba pesaka na ba signe. So il va moni mboka nation so tele la nation royaume contre royaume moi c'est na mobile ba komi ko balala et mobile na mobile moi c'est na mwasi plus grave na basali ya nzambe ba o isengeli ba kota biso na lola bango moko ba komi na bezaleli wana les kondomele total na boto yoka na sonité fin du monde to lolenge kani na religion africaine tant bazo mona ba mon pépé o nyoso yo ko banana mokonzi ya bangunza fumukuso ke mzala pana na ngola ko kitana na bangunza koyana epa yende kondomele botale ozali moko ya mona na kati ya etelo epa ya mokonzi ya bangunza fumukusu bozo yembelela ka yango ndenge nini malobe epa ina bino ndeko tambi ngai na lobaka babiloko wana eza ba film ngasi natala e kamwisaka biso te na ndenge nini moni tango ze koloba basali na nzambe okei na interprétation ya mabe ya kombo yango mosali ya nzambe pasteur mosali ya nzambe te basali ya biblia oyo wana tangi baze basali ya biblia basali ya courant mosali na nzambe moto ya sali eloko moko pos songolo kokokisa mposa ya tata keli likolo nasi mokili pesa ngai ntango soko tuni ngai motuna tika malobe pe na bino zoka musanga kaka ningo zolobela mosali mokili eze bato baze na zamba bato baze ko nyataka nzube tango yonso baze ko belaka makolo nzambe sunga biso basende oyo nzamba botisi cordonnier molimo moko ebotama abima cordonnier na caoutchouc asali semelle bato baso protéger kana se musali na nzambe selon de kondombele selon loi ya nature basi bakoboto il faut bayeba kokata motolo il faut bayeba kolongola koko ya mwana il faut yambona na kokoma kobota na ye période ya grossesse na ye il faut la surveiller bapesi basi moko mayele rien que na respiration koyeba évolution ya grossesse moi si wana bota sans danger et na césarienne te na voix basse mosali na nzambe biso to bengaka banganga buka bato bayebi kosala nkisi atali nkasa oyo ayebi nkasa oyo kosilisa sinusite na esika bakenda kosala moto opération ya cerveau ya yebi nkasa oyo kokenda ko nettoyer cerveau o lelo to komi na bakayu fokota scanner bankoko komela kisi soko bakotia na zelo na zolo bolimbisi ekei ko nettoyer cerveau kolongola bakayu wana hémorragie interne et alaka po bato bakoyaka pe na banzete ya mbila bato basalaka pe accident bakoyaka pe na bangomba me bayebi nkisi nini okokota soko kioko maya moto enyolisa nzoto milinga wana oyo komeleke ko nyangwa makila wana et se dilater na nzoto yepe mosali na nzambe biso toyei na mokili ya imposition ya loma oyo balobaki soko ndimi biblia te kombo na yo nkufa bakokata kingo bakokata mabele bakokata maboko
moto yonso fois tanga Bible a reproduit ba verset na motupo benga mamosali na Nzambe kuna neteni moko ba koti ba arabe balobi il faut maîtriser des Coran balobi etumba nation na nation ebandikala royaume contre royaume royaume contre royaume ebandikala mais lelo ndeza penza ya kuyinda te ebandikala lelo nde tango na yo oze ko vivre présent en likambo yango tomboli oyo eze na tango na yo mais royaume contre royaume mais bolanda ba bitumba ba Babylone ba Perse bitumba utikala ba empire romaine ba bunda et utikala nation contre nation obi que na période ya Iran Irak balobaka c'est fin du monde pour période wana ko mona ke moi bitumba pe nungu ezalaka mingi na mokili problème ya pédophilie basango ba prêtre catholique bakobimaka na bana mike yango tobengi pédophilie yango wana toze na deuxième problème na église catholique ba prêtre babimaka entre bango na bango oyo kaka bango moko balobi pédérastie catholique aze ko souffrir na deux problèmes pédophilie na pédérastie ba victime bazo pe bazo ke no funda ebele oyo ba victime mingi baze ko funda ba victime ya pédophilie ba bisa na bana mikie bana wana ebele lelo bakomi kokola nde bakei komona justice tango tomonaka trafic des enfants baze ko trafiquer bana ba ONG belawa eze ko zwa bana ko adopter bana ya bato bomona kate facilité moko ezalaka ba ONG wana bazwaka ba aide ba do utaka libanda bana wana ya mike soko lo poso pemba zeko sepela na bango wana bakendaka ndeko tambi po eze media tango bato bayokaka pédophilie baze komona kaka bana oyo si bakoli na batata ya mikolo mais babandaka yango na babebe babandaka yango na babebe mosali na Nzambe ba soi-disant basali ya Vatican basali ya Bible et lobby pédophilie ezaki kobima lokola qualité kaka be ya catholique mais lelo pédophilie c'est même qualité ya ba musulman pédérastie c'est même qualité ya ba musulman basé komi wapi même mokili comme wapi réalité nde ya mokili oyo bakumba bato yango wana tolobaka loposo pembe bakumbelaka bato bonzambe te me bo satana bayaka na ba pratique na bango ya mabe utakala bana mingi baleka lokwa bakoliti na catholique bascout bayebi makambo eze ya kokamwa te basango bazalaki ko me nalobi na yo awa na plateau na lokola ancien na leka na banzila ya catholique pe na yebi dans la majorité bakoliti ninga bazolanda biso bayebi na kolonse quiconque a deux filles oya titemba ya kofanda na plateau na ko démontrer noir sur blanc ndenge basango ndenge ba prêtre bakobebisaka bana ya bato ya mibali et souvent bokomona na catholique sango azalaka kaka be na mwana moko ainitiaka ye moto asimbaka ye moto asokipaka na babiloko keba esi bafongoli esima ezalaka domination to ndenge nini ndeko ndomeli esika baye bavandi baye kosala bonzambe makambo ya babosoto bongo ezobotama mpe résistance eza te bato bazomona yango mpe normal logique bamama mpe mokolo na mokolo bazoyoka yango baza mpe informé bazomona yango na ndela bajournaux mais bazocontinue toujours kopesa bato wana confiance ndeko tambi ntango bozoye korepete bonzambe eze fruit ya eloko moko oyo emonanaka te nzoka jugement ezalaka na likambo esi emonani ke tango na ino emonani te c'est-à-dire tobengi nzete ya avocat mpo si tomonaki yango ndenge eboti baavocat tokutanaka na banzete mosusu na mokili botunani o nzete ya eloko nini mpona bomona yango te boyebi mbuma na yango te mais sika ntango tozali komona mbuma ya catholique ya christianisme mbuma ya islam est-ce que tokoki koloba eza misala ya nzambe e lelo lokola touche même na Rome biloko wana ebandaki na baprêtre ya Rome kasi fo na bana na bango bamonisama te bana oyo bozali komona lokola batato tozali komona lokola ndakisa ntango tolobaka église ya sommeil ezalaki mouvement ya récupération église de réveil to église de ya sommeil
yango nde lalisi lisusu jeunesse ya Afrika ezalaki mouvement ya récupération oyo basutiraka na catholique bino bobima bobanda kofinga catholique po bokenda ko récupérer bato nyonso balembaki église catholique o balingi lisu catholique o balingi su catholique te mais bayebisi bino touche même na Rome donc atokei soko epai ya nani atokei epai lokola kaka kofunguli biblia Rome eyambi yo yango boze komona comportement ya bapasteur na bango bongo lelo phénomène pasteur amite bolumbu ya bapasteur ndeko Ndombe mais tolobi est-ce que c'est ya kokamo imbwa kama kasinga ya kingo te mais bandimi na bango pe mingi bazondimaka ba masolo na te ndeko Ndombele tozota na ba réseaux sociaux comment on appelle que confiance est toujours et pas ba pasteur na bango nazo ibate ça penza nini ndeko tambo ko pesa bango mais azoko kaka rondima yango te eza ka penza to pesa bango ntango c'est-à-dire mwana babokoli na tata moko banda bo mwana bo bébé te na mbula moko balobi na ye azalaka tata na yo te tala tata na yo yeyo akoki a se décider mais décision wane kozala du côté en tout cas faut bopesa etango bana mosuba inaka kutu libota il faut s'effacer na no kende sika moka se concentrer pour yambana ino sango wana c'est pas facile mais akozala na ba paramètres de tid na monaka oyo abato pe bayebisaka nga mozwa papa na bino te yo ndiro zwa mama na sala ka oyo le temps wana transition wana elekeli wana yango pe bandimi baze nango lelo bazalaki tellement bafana ya bapasteur na bango lelo koloba du coup badésavoué bapasteur na bango c'est passé mais baze na bacerveau ezekosala omoni te lobi eleki babezalaki montage bazwi nzoto ya papa moko azalaka na Bujumbura balatisi yango elongi ya pasteur na biso awo lelo balobi isu te babi te pasteur amelaki eloko pasteur atiaki soi na bango bandimi bacomprendre que pasteur atiaki soi omoni mosali ya Nzambe te mosali ya Biblia mais est-ce que okoki comprendre que bato yo yonso bokomonaka na église de sommeil basé ba commerçant mais botala bakumbaka molongo ya bandimi bonisima na bango soko tozali koloba République démocratique ya Congo ezali pauvre babita nango bakongolais bazali pauvre mais la majorité babatami na église la majorité babatami na église be bapasteur nde bazali kokoma bato ya misolo bandimi bazali kotikala bambola donc ça mazo sala piste mingi na ngamba ba pasteur ke pa ya bandimi na ba te bato nde bazali kosala po ya ba pasteur bango ba pasteur bayebi Nzambe wana kosala kate bazelisi nde bandimi bazo zela Nzambe bandimi bazila Nzambe pasteur azali kosala bandimi basala po ya ye nzoka yenda kutana kana Nzambe na bandoto na masolo na bafenya kenda kotambola yende moto yo akozila Nzambe na esika ya bandimi bandimi bazali komona Nzambe te yenda uti kotambola yebi ke Nzambe tokutanaki na balabala ya sima ya ndako Nzambe to balabala tokutanaki na Nzambe soko na motuka ona kendaki na mwana ya bato yenda kozila mais contradictoire malamu bandimi bazila Nzambe ayebisinga kopambola bino mais ye soko azali na posa ya eloko faut bosala cotisation mondibiso azana posa ndakisa ya mutuka il faut azela asambela kota jeune prière sambela Nzambe multiplier ko sambela podwa motuka zala na kondima il est écrit mais soko pasteur azena mposa ya motuka bino bandimi bokosala cotisation pasteur soko abeli nayebi kutu te mikolo kwa coronavirus ekangi mikila poto baze kokenda kozwa traitement wapi pasteur soko abeli asalaka losambo te po maladie esila hôpital pe ya mboka oyo te libanda ya mboka bandimi bamonaka te yango tolobi fanatisme aveugle bakotisa bango tellement na bozoba na boyauli bakoma bafanatique oyebi mateya na bango ezala nini bolando ekoloba masiru biso te me bolando nga na boteya yango bazali kokoya wana ezali na basere mosusu bakomata lisu na motuka ntango mosusu mpe na minute oyo toze bazali deja na motuka bazali na bachantier mpe mosusu emoni liso eloba bankoko ekotobolaka liso te mpo
mpo nini makamboyo et se multiplier na eleko ya nesongia ntina fumukuzu kia mzana panda na ngola te po ba eko koba mosala ya 1921 mosala yango ezalaki nini vutuka fana pambu vidila baindo bazonga na ba valeur na bango mbangu difika ya nswe kama mozipoli ya maema bombama molimo ngo yango moko ze ko kundola kobimisa nyonso ebombama na mpwasa lobi wamonaki katolika o babeta ngonga bakoma ba politicien lelo bato ba comprendre que église catholique ezalaka pe parti politique ya opposition ba papa la biso ya molimo parti politique ya opposition maso esengeli mabimba na pole yango bokomona soko biloko ekokamwisa bino ekokamwisa bangunza te ekokamwisa ba vertu te omemaki nkutu ya mabe nkutu ya nyama ebakausa te tango kopesa solo poli yota mosoko kamu me bato ba mesana kobomba nyama ya koyita bayebi atala bololeo ayebaki te nenga memaki nyama ya mobeso suka ekopola pe kopesa solo yango wana nkutu basango na ba pasteur bamemi lelo komi kopesa solo ebayoka soni te fumuki mbangu nde lisiko fumuki mbangu nde nzila ya lobiko ya baindo bato na bato bazena ebomba melo na bango biso tokobomba mabe na se ya matambe ya fumuki mbangu yango wana mission objectif ya nesongiate ya fumuki soki mzala pana na ngola yango wana mission ya mokonzi ya bangunza fumuki soki mzala pana na ngola wana ezalaki suka pe tobendi suka ya mission na biso na mokolo mwalelo ndiko tobeli na mwalo mbango ebele bandeko mokolo na mokolo totungisa biso nzela ya singa ya ndeko ndomeli soki bokopesa nzela na singa bandeko bokosana mposa bakoba masolo na nzela ba whatsapp na nzela ya ba réseau ya facebook bakokozoluna na nzela nini ndeko ndomeli botali abandeko balingi bajwa biso babengi na plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 wana nde ezete na whatsapp asoko bakolekana na nzela wana nde bakozwa biso matondo mingi na bino bandeko balandi emission bayino totelema bozongaki mpenza ebele na ngomo ya kolanda biso mai ndeko ndombele botale baya kososolisa biso kasi tata mama epe ya wana yozwami emeka kointerpele biso mboka Madagascar bazali parmi ba pays les plus pauvres ya mokili tala ndenge azokende kosala badon eloko moko ndeko ndombele alobela musi makanisi na ngai mboka Sénégal mboka Congo Brazzaville na mboka Congo Kinshasa azaki parmi ba pays ezaki ba cible ya essai ya vaccin kasi tango pe tokomi na période au Madagascar asali minute pe 10 pona coronavirus mboka Sénégal mboka Congo Brazzaville mboka Congo Kinshasa ezali pe parmi ba pays ya liboso ezosona no ba aide wana ata mama meka ko interpeller biso alors biso no ngoma etali susu basali ya nzambe biso tokanisa mosali ya nzambe moto azomema courant to pe biblia na bipeka ndeko ndomela atalisi noir sur blanc moto biso zoluka bolamu ya bato yo wana bakobenga mosali ya nzambe nzoka tato pa botinga lokola lokaki bolamu na ngai mwana na ye pana nga pasa mosali ya nzambe apesi exemple ya cordonnier oyo asaleli biso bakete mpona bakakete oyo ezaki toko tose déplacaka tata mama ebaka kointerpele biso na nzela ya cadrage oyi na ndeko na biso kwaku asungaki biso na bilili na réalisation tozalaki na ndeko ngala 9 lumière mpe invité mokolo mwalelo ezalaki ndeko nzomele botale na nzela ya présentation ezalaki ngai ndeko na bino tambi poka ke tozalaki mpe bandeko baakompagnaki mpe biso mpona mandaka mokolo mwalelo ndeko na biso futila toza mpe na tordo kivuya bandeko baakompagnaki biso mpona biso mokolo mwalelo soko olingi otikela biso mituna oyo soki tozwi libre kokoyemba mokonzi ya bangunza fumukusu to mpe ndeko ndombelele tokoba kotuna bango komela biso na whatsapp na plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 wana ezali numéro ya whatsapp soko komeli biso tokosolola kimia ya nzambe ezala na bino tokutani na poso oyo ezali koya